biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Parmi tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Koto. Awa biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous captez à ces moments. Il est 18h30, en Air Afrique, Angola, la capitale Luanda, là où nous sommes sur l'émission Awa Biso. Un grand merci à vous, merci pour la fidélité, la confiance. Ça dit, on déjà dans Télémara Awa, ils en ont déjà partagé, ça dit, mi côté déjà pour baser la émission Awa Biso, l'émission le plus suivie de la capitale. Awa Biso, qu'il plaît, qu'il neige. Burundi parce que Awizara vraiment biso. Un grand merci à vous. Ça a été toujours plaisir pour moi d'être devant vos écrans pour vous présenter cette belle émission Awa Biso. Un grand merci à tous nos partenaires, un grand merci à tous nos partenaires de cette émission Awa Biso. Un grand merci à Yarobi Visor. Yarobi Visor puissance. Yarobi Visor, un grand merci à vous. Jibaz, Kilo Yamboka, Jordan Bata, un grand merci aussi à vous. Patou, Kiama, Limer de Lumba et Cédric Makono, l'ambassadeur de la joie, Monaya Anankumpoadio. Un grand merci à vous, Cédric Makono. Merci aussi à celui qu'on appelle Mélodie, la Suronne. Je vous salue là où vous êtes. Un grand merci à Miflore Mbezi, la reine du trône. Merci Sigozali. Alors, comme l'actualité toujours, notre frère Blaise Lukanou, qui nous signale déjà, il est déjà disponible, single nae, Ndoto, Blaise Lukanou, Jean-Blaise Lukanou, l'adorateur de l'éternel, et il y a le frère Yannick Missokosi, déjà, on peut s'habiller lancer une date, il y a à tout à l'heure, ciao! Notre célébration à tout à l'heure, ciao, avec notre frère Yannick Misoko et aussi celui qu'on appelle leader Junior Fila qui nous signale que le Vendée, samedi le Vendée, na Kadika dimanche, chez Kadika dimanche, tous on a concert bongo na Junior Fila et Marius acoustique, ça dit Farah, ils ont produit bongo na Laure Mujinga. Nenye azo sponsorisé concert wana. Alors le boss Awilo acoustique bar côté Abamabor kuna na pesi Mbote et Sikozali. Alors je vous propose d'abord l'extrait de cette publicité et puis on revient pour la suite de notre émission parce que Lelo Tomatagi déjà affiche d'annonce pour monagi nan to yambela bino. C'est un grand artiste et comédien de notre pays l'Angola, bato azo défendre pays en tout cas diaspora bazara awa to yambeli bino, l'artiste et comédien Christian Tsakala, c'est avec lui qu'on va parler de tout sauf rien. Alors, on balance la sauce avec l'ingénieur de Ngoma et puis on revient pour la suite de notre émission Awa Biso. Solution Loja Zeferinu Ibanda et même bino ba solution pe ba mobilière nyonso ya banda kuna bino na prix ya muke ozui nyonso ozana ngo bosenga pona osomba TV, osomba radio, osomba ba appareil nyonso ya ndaku, osomba ba kiti, osomba ordinateur, même ba faire repasser ba gilera to ba congélateur. Loja Zeferinu Ibanda tozala ba matériel nyonso ya informatique, ba ordinateur, ba imprimante ya qualité ya bien, pe na état ya bien, osombi osepeli. Os appelle sous bongo na agence ya fret. Bino ba ebozala mutungisa miya kotinda ba colis, onga na tinda colis e komate, onga na tinda conteneur e binda na mai. Loja Zeferinu Ibanda eza na solution ya komemela bino na durée ya 1 mois ya pamba, otindi colis nde kuna tinda lio biloko ozwi na esengo po sepeli. Tozali bongo na Suisse pona ba ebandeko bazana besoin ya kotinda biloko na Kisasa, tozala Kisasa, tozape bongo na Luanda la capitale, bongo na bandeko baza na Belgique engaye bato ba France o ezali solution ya bana mboka. En tout cas soki otindi e komi na kimia bandeko bazwi pe basepeli awa biloko eumelaka te otie mbala moko ozwi nyonso to kotindaka ekomaka malamu
ngai na uti koza biloko na ngai motuka yango oyo 16e fois na ngai nazwaka eloko kunga bate agence na bino yango loja na bino yango oyo otinda kaka na libanda Zeferino bongo botuna ngai soki toza wapi adresse eza esika ya kobunga te esika moto nyonso atiaka makolo na parent avenir Zaba avenir Elandi mbala moko akomona loja na biso Zeferino Ibanda moto autriche congolaise soki azokita na sanator akokita bongo na avenir ya Sinatra okomona mamoko loja na biso Zeferino Ibanda alors bobengi à partir ya Suisse bozwi mbamoko direction ya loja Zeferino Ibanda pona kotinda bakoli na bino date na biso eza plus 41 766 90 84 44 plus 41 76 690 84 44 wana ozwi directement à partir ya Suisse tobengi bino ebele ba travaux na biso tozosala awa ndenge bomoni ba vente nyonso to esalima na ba prix ya bien et puis ba prix na biso tozotia ba transfert ya biloko eza pe na ba moyenne ba prix ya bien ba opesa bino biloko na bino avec assurance confiance na bino nde succès na biso loja Zeferino Ibanda toujours puissance. En tout cas, Zeferino Ibanda, un grand merci pour PCP Mbote Bongo, allez boss Bionique Ibanda puissance. La PCOP, merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir aussi cette émission Awa Bisso. Un grand merci aussi à l'artiste et patron Pambo Kidi, na PCO Mbote Sigozali, puis na Bossani Pété, le producteur Joël Matubakana. Joël Matubakana, le producteur, na PCO Mbote Sigozali, docteur, et sali biso bien pour tout le monde, un message na yo, ndengwa encourager biso. Pamela Mayala, na PCOP, merci pour na fort nyonso bozo sala pour que vous soutenir biso. GSM Production, aza ko travailler na bino, c'est-à-dire boza na mariage, boza na anniversaire, boza na conférence, boza na campagne moroboué, bo benga GSM Pro, bo sepia la qualité na bino, même qualité bo mone la awa biso, ezate même qualité, bo mona na 20 na bino nyonso, même ba clip, ya ba niveau nyonso. Parce que tout ça vraiment complet. Je suis avec l'artiste comédien Sakala, Christian Sakala. Tout me kempe ko solane non moi mukie ma solo ya artiste comédien et puis Arnabiso ya Mboka. Lui c'est Sakala, le président Sakala Christian. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Ndenigo. Ndeo mona calme za kimezali. Nazo mona kaka par rapport à ningi balobara, mon artiste comédien bazo moi image mo mais marambo changea, tali artiste comédien mais bazo bati oh, musicien, producteur, voilà quoi. Nazara chanteur, bon après c'est là, malembe, non, faut na sala art, pour nando c'est pas na art, on a tiga na musique, et na sala musa na biso ne balobara, ne ba fan na biso balobara théâtre. Voilà. Donc, na sala théâtre. Alors, merci pour nous répondre déjà à l'invitation à biso. Christian Sakala, bien habillé. Ah, merci beaucoup. À vous aussi, pour la bien. Ok. Ça dit, on a biso bongo, là t'as bien préparé bien. Normalement. Oh, le bapé bien. Normalement. Pour TV zara léo les bas. Solo bi mabe kundio. Bien, alors Christian Sakala, ils ont facilité aux joyaux, aux agues pena moi temps ebelé. Aux aïeux na silence makasi raison ya silence nous aïeux d'abord ni au disparaître beau yo kanali sous-souté voilà quoi bon par là nous avons mon conseil yo kanali sous-souté trop dit donc Nazali OK Nazali un moment comme privé vous avez qui na golo na télévision té c'est pour cela en yo kana tesco tina yina awa biso voilà mamwe bandi OK awa biso gitalatala ya mboka on habite na ye na awa biso sere mamwe bandi so le dino na awa biso te yebe trezo lisolo awa biso na kazenga ndeli on a lo barati nga nazali bon année on mabete voilà na on mabete tozali nous tous on est des artistes autour na Luanda Mobimba nazali ka premier artiste onaye na awa biso na kazenga Mobimba OK de fait que na mo kité selon ba préparation ba makamna na mo que c'est bon il faut na likana awa biso na pesi là na bisa ba fan nga ki makambu e bandi. OK parce que awa pina sur le guité moi qui dit ba merci na tous ka BCBC hein bozo mo na ba kabidal na plateau c'est ya tous ka BCBC ça mamba bien
donc babilo pas ya makasi ya za dana nazo mona ba cher nyonso wana ba net ko lobela te vraiment net ko lobela te donc na ko lobela mambala te bato basala nga nazala na pesika bambote bele maman Onder Fomi OK maman Onder Fomi alinga asalite te vraiment asala nga ka mo ba bien iloko uti musika kwa donc vraiment en tout cas Nabida tu bandi bien to ke nabiso pe bien alors to découvrir un peu sur ton parcours qui est vraiment l'artiste et comédien Christian Tsakala et bandagi nini on s'est retrouvé na Bangola. C'est-à-dire, moi, parcours na yo, to découvrir ensemble na balandinyo sur ya Miss Girl Télévision, balandinyo sur ya Awa Biso. Merci beaucoup. Et ça fait occasion, parce que, ça fait monsieur Belepe na l'écart, bazo moi, chance ya retourner ba question en até. Vraiment. Parcours na ngai, ils en ont ne comment quoi pesa ngai pour ça ya art, ya ça la théâtre, donc to ba cinéma. J'ai salé à passant Bobo Manoka. OK. Bobo Manoka, mon vieux, depuis Kin. OK. Président Bobo. Président Bobo. Voilà. Il m'a tapé ça pena. Pour ça, Moussalo n'a pas massa n'angaye, ba merveille LBG. Tout ça n'a pas président Bobo. Tout travail, bon, papa, nazagi pas Bobo, n'habité, fonatique à les étoiles. OK. Na qui n'est pas maman nanga, Mireille 7e bagarre. Na fa na kilo à Congo. Kilo à Congo, pas Mireille 7e bagarre. Nazala ki wana. Parmi les artistes à Liboso, on va recruter qui donc nazaki directeur artistique. Donc Rosata Moulainde no vimande ni so na film so na bioté. OK. Nazaki directeur artistique pas maman Mireille 7e bar. Mais azape maladie OK. Azape maladie, ba bonne guérison. Mami ba bonne guérison, nazape na Liboso écran. Mami ba bonne guérison. Okoma bien donc il tochaka na losambo nzambe akobate la paix bandeko 3 kilo à Congo ba mote sika boza donc c'est un peu ça après pas Mireille 7e bagarre vraiment ndé na mona ki kete na ya Luanda na selon ba propos quoi na ya Luanda pona voyager na ke poto ngaza clair vraiment na ya Luanda pona voyager ngaza lo ba artiste msute ayaki po ki nde poto amo bon na cinéma ya théâtre voilà ana yaki na ngapona ki na ngapoto. Le fait que dans ma théâtre il y a eu un rapport qui est poto yaki na ngapona ki pena poto. OK na ndenge famille to na ndenge pe ya ndenge ya yo moko na yaki pena na ke poto na ndenge makambu na ngamoko. OK le fait que tant na komi na mboka na komi na talika kala ke place na zala ki na mona bande ko ngabite na kotika bango boete ngana ebida musala ya libuka pilipili vraiment ici la soloté voilà c'est que boulot fait banani na ça qui recrutement na zala ki wana na ba batebele ba diamant noir ba diamant noir na zana bango ba Christina Lumière nazalaki na ba mama americana nazalaki na ba Manassé Congo nazalaki pe na ba Cécilia Baptiste tozalaki wana tozalaki ba recrutement comme d'habitude les alara tozui ba artiste ne to évoluer ne to bandi mote peli pour nakata zenga groupe La Véracité na benga on mote peli mote peli donc ana jeune on a sama ba jeune to solo na biso pembe to so pembe ngaso la pembe o ngaso na so la pembe maître Baptiste Aïb Maramboyo vraiment masa ngai na benga Chris El Sukama na nenga Brésil Aïb Maramboyo abikete tsaka la loba vérité. Bon, merci le royaume pour permettre docteur Marcelo Sadi les Savanois. Tous en président Sakala na plateau. Monsieur le docteur aussi, il y a Patrick Petit en direct de Kinshasa. La personne Motesigo Zali, na Patrick Polo, Skito Leader, Tsunami, Puissance 112. La personne Motesigo Zali, tous en président Sakala. Alors, tant où y est, Nambo Kandeti Angola, Okuta Kindeti Banani, à l'histoire et théâtre, Nanyo Oyebeli. Okuta Banani. Bon, en fait, ton aïe, na koma ki nazana kazenga. Voilà. Kazenga bon abord, ba nini, ba petrango tout. Voilà. Ton na koma ki wana na yeko kokuta groupe moko boye ya venanga azapena c'est un papa ko botanga. Na kuta ki nde mutazaki na c'est un papa robota. C'est un papa ko botanga. OK. Ngape na ebi en fait. Je ne sais pas na ebi so ebi. On a kuta ki yende asali groupe na ya théâtre, groupe ya théâtre parce que na ça l'effort de fait que naza jeune, na ça moi différence ya maboki wana na cinéma, na ça moi différence nango. Donc il y a intégré groupe na ye. Même pas ngam tuna uti kina imba mona makambu na ya so kota groupe mtu nangola. OK. So ça dit kuta maboki na kuta bango na maboki na bango.
tu es tout orienté nga ngolé zala boy faut travailler boy nga bisi na ebike ça na biso na bamoka mpaya donc ezalo kwa cimetière nde to baka faut travailler trop de visibilité yango sala yo obima ba reconnaître aussi na travail na yo. OK. Donc, alors déjà na pesi artiste comédien nyonso ya kazenga mbote tozana président Sakalato développer na biso kaka ndenge yalaka siko na parmi bato yo kutaki wana mais tu n'as pas cité les noms lobika ke ya papa mo ba robota yo pe te na lobi bon koloba pe komo ya no mabete c'est un ve matokozola na pesi mo te place ozali donc ve na ngai na pesi mo te place ozali bon bato ndena yo kuta bangwana nazaki na ba master na ba Gibson Kiala les grands réalisateurs nazaki na bango ba orientaki nga non ezabo OK tu pour évoluer na kutaki pe na ba président Fande ba orientaki nga foza boye ba président Buba ba orientaki nga bazebele ba maman Moindo ba orientaki nga tout taki na artiste donc c'était à quelle année en fait si je ne me trompe pas déjà ça les 5 ans 2018 comme ça yo comme 2018 c'est 2018 OK 2018 on na bandi ko continuer carrière na ngai na Luanda na Angola donc on a sali 5 ans mais vitesse spécialement différent quoi. Vitesse c'est ça différent. Vitesse c'est ça différent. Bien, merci. Vitesse c'est ça différent. Aux assali 5 ans en Mboka. On tournait déjà combien de films? Pas de problème. Toujours la vitesse. Comment vitesse? C'est ça que vitesse on a visibilité par rapport à l'archive. Vitesse par rapport à Nini. Nabi vitesse c'est ça mambebele. Ya mambebele parce que nga pena na zaboye. Exemple pena na jouer na papa na ebité bon ndé na memela ka cinéma na nga ndimi na nga te papa na ba kocha ba makala ba nini pas jouer papa na nga donc ndé to fandi boye na Miss Girl to fandi na yebo fara par exemple ko jouer papa na nga to sur la normale on est des jeunes au botanga avant l'âge donc dans ce sens là je crois ba to ba landa biso ba comprendre za côté ni on répond à une question n'angate président Christian Sakala na Tuni Boy na 5 ans yoza nango bi vitesse c'est ça makasi c'est-à-dire groupe na yoza parmi meilleur groupe ya Kazenga normalement la véracité et ça peut na vitesse ya makasi vitesse ça par rapport ya ba nombre de films visibilité ngo yozo lobla on se référer na nini bon sikoyo surtout côté na par rapport ya ba film ils a déjà ébélé OK kasi yango de loin ceux qui bato bako s'abonner na chaîne YouTube na nga kana kombo na nga Christian Sakala TV bako découvrir ngai nazali ba filmer gag na le belangote voilà ngai naza artiste mon na sala gag ezala yoko sala 1 minute 50 secondes ce qui belé 3 minutes soke belé 3 minutes mais nga nazali artiste teke na ko sala gag na sala 15 tableaux on les a gagté on est comme filmer une yozo lobela mutua na to comme na biso yo lobela ngato sur la pembe sur la pembe to panza ke kaka to panzara bon maman ah za biso za biso kanena biso ti o yenga na réserver mais yo mo za yo mo tout kanga ba nini quoi e peut na mokolo mambo na pe na poso mama lembi mama très bien alors combien de films déjà sous na idée na o dans ce temps na 5 ans on a sali ba film na za chaîne ezali 5 na sala je suis toujours en vie na sala jamais na boya na sala à qui la faute na ça sona nani boy bisanga go pardon nini moi film eleke belé à part ça moi ba gag eleke belé vraiment moi ba gag izazaze belé les kazoba OK na ça les kazoba na ça ba fi à TikTok on a kana 5 ans Wakana 5 ans. Mais comment est-ce qu'on dit que Angolais a cimetière à artiste et puis tout. Nous dans un nombre de films mais nazape na moi différence mo boye nazana pour mona ki nazaka na vitesse. OK. Nazana Angola mais le fait que nazana na makokité ngalo ba pembeti. O pembe ko. Le fait que nazana na makokité na boy na nga kozwa espace 35 minutes pour mon en foot en monté. Voilà. Dans un espace mobile à 15 minutes, ne fils que na lexa bagag. Dans ce espace na Congo, banan batala ngati. Nata non écran. Na chaîne bino botala ngati. Na chaîne ni. Hein? Na chaîne ni. Na RTVS 1. OK. Na RTVS 1. On a lexa bagag. Si na lexa bagag na Angola, na bimsa mon na privé.
ceux qui ont abaissé là mon peut-être artiste comédien d'où un patron mon bazan en Angola à les can émission bien à son numéro dans la bande d'écran bien ayo mutu mote siko autant na ba ki na ye siko na bandi ba patron obolo ba bozana Luanda voilà ngayo siko Christian Tsakala bocha mon na binanje nga sa boulot bo sur espace mais siko bocha mon ngé ndeni yo proposer bango le côté apati on a solo bati na za clair naza omoni ba propos na kokota monde ba propos te na lo bibo po bata la capacité nanga chaîne nanga yango na Christian Tsakala so ba koti na chaîne nanga ba ko découvrir o ngai nazali yona bike ba o bazaka na mbongo ba linga ko soutenir l'artiste comédien nazali pe na kosa musa malamu c'est pas dit que mutu mo boya za soki mulai munene ndeni ni po soutenir ngana nzoto mike naza normal ko se référer na nani muse mulai munene oke tsaka lo tumbula nga toa tenga na sola na nga pembe moi sona mnicho talaka tona na abiso voilà na ye pona lobaki na ye na bandi siko boulot na moto mo boy na moto mo boy na makambu mo boy ya bien o bato ba kansati na moto mo boy na makambu boy donc tellement za siko moto mo boy ya makambu ya vitesse ba cha balar na bango anje donc ba patron o bazana mboka oyo Angola o bazana province o bazana capitale hein na biki ata ba bengi ngaite na travers yo ba o benga yo okutanga na bango basa makamwa pe na pesa makamwa non ça boulot bon président Tsakala za zo sa pe boulot ningi zala kaka ningi mon pe awa biso bo singa ki to proposer bino quelque chose to laxi déjà les atouts na to laxi auto yebi to laxi auto za capable ya rosala alors et comme pe et ay na bino bo sala pe quelque chose pour soutenir ba artiste pour soutenir ba to bazana ba initiative bien beau tala libanga bo mona ki pamba yango lelo esiminda. C'est-à-dire, dans la vie, on néglige rien, car même de l'eau sale peut vous aider à éteindre les faits. Donc, bateau, vous avez besoin de capacité, besoin de bilo mo bwana kati. Otindika bango, peut ça bango pikara bien quoi. Hein, na moi bateau ndeti ba les boss Pablo Kin, grand dispatchante. Hein? Ya olobela o ya trop te. Dieu lema Charan Zambé. Ça dit chama kamuna mambo pour épée ça peut bien, hein? Paulo dos Santos, guerrier. Chama kamuna makambo pour awabiso, en tout cas rien à dire, rien à dire. Alors président Tsakala, tout ça que na biso te volé malembe. Oyebi ke na ninga kazenga, mo ba groupe pesa ebele ya théâtre bien sûr Kolobi que groupe nayo, on te exemple très fort. To boy na biso pété. Pour mtamta kumisa kaka ilo na hier. Tout ça ba nouvelle vision. Obi nouvelle vision non? Nayo kaka. Président Ibouba, nouvelle vision. C'est un abina yo kakati. Moi quand même président Ibouba. Ouais, na bien na fait ces mots de place azali. OK. Na ibi président Ibouba na mona raé, toza rapena. OK. Toza na c'est un bosseur. Oui, groupe Kiras. Groupe Kiras. Na yo ka ngo peraka. Ya président Mogondo Che varamente. Na éviter ozolu na ba problème na Mogondo to ndeni président Mogondo bambote belé président Mogondo bambote belé pena avianga janvier tozaka na ye. OK, il s'agit que Ntsakala ya ka longola 2-3 na longola donc tozaka na ye. OK, oui puis groupe ya président Maréchal Mobutu Métatron comme moi il a échappé dans le mois d'imi groupe azana groupe président Mobutu na groupe. OK, bon on a évité na évité bon. Au jour d'aujourd'hui, on vous traite comme Songi, on vous traite comme traidor, on vous traite comme Tonton Moroboé, oza net sa moi biloba loba, moi obaja koina na trop, le loyo na kazenga, là il faut qu'on le dise, vous allez se sentir déjà isolé du rotikali yomoko. Quelles sont les raisons? Bon. Fona za mom kusia ba kulutu basaki moi idéologie mo ba cotisio mais niveau panzeli yango donc fona za la mom kusia ouais omoni na ebité na yebité pena na loba na ilo moko est-ce que ndengo monanga ndé ba fan pe ba wala na biso est-ce que mutulo wanga pena ndé na fan be nga kozanga rôle na ke par exemple na groupe moko boy na kozanga rôle
Parce que Rosan a rôle tout se référer à Nina display. Quel display peut comptara? Tu n'as évité son nom comme ça. Oh, display comptara. Display comptara. Balmisusu ba betara tolo ba display awa. Oui, ba display ba te belé les lots ceux qui n'ont ni ndenge kende là. Par là, on dit pourquoi dans le bibongo? Parce que nana le belo moko. Omoni na qui directement pour yo ba ki pembe. Na mono bomba mi. Te pembe. Parce que c'est que maramozo bimisa et uti na bomoko. Ngai nazali fleur. OK. Fleur et 4 associations bomoko. OK. Nazali fleur. Ceux qui par exemple ba kuluto wana ba ko kangana plus ou moins 50. OK. Mais so nga na ye l'association bomoko. L'association bomoko naza clair. Ceux qui nga na ye solution ça nini et même si dans groupe dans la véracité, hein, groupe dans la véracité, na pesi ba MD raison, ba Maya si raison, ba America na raison, ba diamant noir, ba lumière na pesi bon ba raison, na pesi ba te belé raison. Pourquoi? Parce que bana na nga ya groupe kutu, ba bi papa na bisofa fanda. Mayele oyo kinda rotindika kuna, saka ngona groupe na biso. Pourquoi? Parce que nga naza mwana mukie na âge, nazokanga mana mikolo oyo bakoki ko botanga. Mais ba en plus na ngai et déranger bango. Ba en plus na ngai déranger bango. Kasi to soit pembe. C'est pour cela na monike en français comme on dit, reculer pour mieux sauter. OK. OK, nazonga simati. Na mon pe nazonga moi sima. Oh, nde nazongi sima. Ko kabwana eza moi simusu boko kabwana yepe ba chance bando ya. OK. Nazonga moi sima. Oh, na fani kabe. Oh, président Bouba. Allô président Tsakala. Eza ndeni 4 films 5 films na chama tos na Angers pour na yopo. Ba mona ke yoza mutu tu considérera. Est-ce que c'est longate? C'est long na part nanga. Voilà. Pourquoi? Parce que na bimisi mbongo te pour passer nga ba film 4 ou 5. Bo réseaux ani no ba bengane lio. To qu'est-ce ko pembe? So réseaux ani. Ba bengani ngati photo à la claire. Photo à la claire parce que ngai bo moko wana misisa bo mo wana ezaninga. Donc misisa mo ekata ni longwe na. De ekomi boy. So mutu mo so longwe ekomi boy tant pepe yabo. Ekoyi nango. Donc nga ba bengani ngai te ezake place nga naza na linga na nga buzo bate. Place nga naza so nga na considérer bino bozo considérer ngai te c'est que fona sani. Na benana. Dans ce sens là. Kuna baza bo moko mais yo oyen esprit bo moko te. Sokutu bo moko. Combien de groupes yo so pandi. Iba ba terra ba trisa ba. Yo kasi to éviter. Skoyo. Nga rande naza na nga boy. Autour nga ba groupe ati. Majorité na biso na yebi on to na yebité na bi na yebité. O yebité. Na bi na yebité. Siko tala nde na bi ba groupe na yebité. Ba komba ba président na pe na yoka akaka. OK. Ba groupe na yebi na ngate siko na longoli makolo na nga. Na longoli makolo na nga na keika na groupe na pona zwa mwana moko boye akota na groupe na nga ona ndoko futa na nga yete. Non ça ngote. La majorité ya bato bazaki ba membre bazaki na groupe ya na association bomoko. Association bomoko. Ba ça ba président ba groupe. Si baza ba président ba groupe. Mais est-ce que ton yozo ba mikolo na yosko ou kunda ko iba ba terre na ba moi muketi. Naza moi muke. Ndeni moi muke azoko etufe bino. Moi muke azo chano wa mal à l'aise. Nga moi muke. Ba to baza mikolo na nga. Nga na moi muke ngai naza na capacité te ya ok na groupe mo be songolo pakala. Présence c'est bon. Présence nga peut-être différent. Bo torturer pe nga te. Na ko ça fait inviter na groupe mobe na ye na nga na lobby na nga te na fandi na nga kaka ta na okende omona bana na mi bale mi satu bakangani président na groupe ni groupe la véracité la véracité de Ntsakala tango ya kuna boye ayene ka inviter matali pana bango ndaku na biso nandaka bananyo te ndaka bananyo te funa bakumu pona na bana OK ndaku na biso nandaka ba americana nandaka ba mayas OK nandaka ba diamant noir ndako na bango c'est différent na ndolia moi soso moi bien toliaka pas mais si comment te ke babraki no soso mo pe muto miluki il y a des artistes au bazali na groupe na nga pe na yebi na nga bango ye ba bango tende ni c'est normal groupe ça no bomoko association ça no bomoko yo tango to boyebi ke oza dans idéologie bomoko tango acteur to actrice mo boye na groupe na yo yebi yo mo oza conscient na ke no auti quelque part ondimi ko taper na groupe na yo c'est que yo mo po ndimi na orando na lobby olongo d'esprit ya bomoko to solo la pembe na pesa ta batu na mbote ko lwana ko twana badia nanga faida mbala faida mbala bambote belé
moi no yeyo maman on des fomi oyoki ba makamolo barananga oyoki yango sikoyo pas Miss Girl journaliste amunene na awa biso maman on des fomi oyoki yango atuninga donc ipona na conclure voilà ngai président Christian Tsakala nazali na droite ya kokene na groupe ya batu pona zwa artiste ezan ba voix mu be circuler ouais ba voix mu circuler na kazenga là on a chelon déjà mais yo mo komi dans la partie ezan ba voix mu e circuler ezan ndenge nini ono ezalaki na beta pena mo solonga mo mke mo un peu rapide voilà ezalaki notre président Bouba kilamba kiasi ba mote belé pena mon papa beaucoup de respect na pesa rayo papa ayibisinga non président Tsakala na tio administrateur ya groupe nanga zo ba président o ya kazenga o sala nini kota ba na kati ya groupe bon par là groupe nini 100% théâtre 100% théâtre voilà OK et zapeka mon quoi nanga pena ce qu'on a mo ba vérité OK et toi na groupe mo 100% pembe na une côté ici moi 3 personnes na côté ici et un frère mo ba sali vo Joana na kati Tsakala longola numéro na téléphone na yo longola numéro na téléphone et en plus bimisa na kati ya groupe take muto maele na landi on peut en privé OK maele onga na salaki na muto mo sikoza mukolo nanga ponga za mikolo na benga kana mwa muki ba mutu mikolo nanga toza ba master se kozano ka mukolo nanga na yo mutu wa mukolo nanga na maele no landanga privé ça la bimisa na kati ya groupe mais yo seli ngai voix moko boye ko ezake ba grand baza wana ba banda makamuli boso na yo baza wana na yoki na zuye ndeko ndeko na ngai bolimbisi nde na koti na kati ya groupe limbisa ngai pardon pena limbisa nga soko mo na tio na kati ya groupe wana c'est que na considéraka yo na salon par considération so na considéraka te na koti même pas na kati ya groupe wana esili na yango tema zaki likolo nga za komi kitana singe pa pardon nde na singe pardon tema ya yina na nga na miyebite asenga vojon Tsakala nga za na kanda na yo groupe nange panzana po na yo panzanga groupe on a panza groupe ndeni bana nga bakota na groupe nanga bi mon cher bana ngoto futa bango te et en plus aux appels serviteurs de Musal na Nzambe okangela nga kanda ta ateka na église serviteur de Musal na Nzambe okangela kanda ta mulai nga na yebite na sengi ba pardon limbisanga ndeko na zui ba voix nyonso nga na sengi ba pardon aboki on a 100%. Si autant on a 100%, na kasi ya 100%, na zana batu pe obalinganga na obalinganga ite. Mais ce ko batu obalinganga ite ba sepelaki. Obalinganga te sali bango passe. Tsakala ko sa biloko te mais na réflexion na bango ba otala ke mutu asengi ba pardon. C'est gazo luka peu, aluka pembe, aluka kimia, sala ko asengi ba pardon. Yo mutu asengi ba pardon. Aujourd'hui, bah pardon, on a publié en boaki on a groupe WhatsApp il y a 100%. Est-ce que ça malade? Est-ce que bah c'est planayo? Pourquoi diminuer au banini quoi? Diminuer nga kitsangai. Nga diminuer nga faut en a travail faire bon. À par là, et ceux qui en a été viennent à biso mon boy azape mukola ko botanga yebe lisusu azui ba voji wana. Yo se référé na bato ba no so ko bota yo msusu ba tenga siko pena na mwa muke. Donc bafwa na ngai bo silikate mais bo comprendre nga donc mutu nyonso age olinga pesa nga pesinga mena ka mwa muke na peka na face ba bébé mu ngo telwa mwa 2 ans donc na sali ndenge nini ndeko wana papa na ko botanga yepe lisusu azui ba voix wana abwaki yango na kati ya bomoko papa taka na benge papa abwaki yango na kati ya association bomoko. Parce que parmi bana oba lobi ke ba longwa ka pa na oba na botola na groupe ba longwa pe dans na groupe na bazali na kati ya bomoko ba sepelité po ozi maloba ya muto boki ona na bomoko en plus o tia bi commentaire bana nga ba fâché ba siliki makasi. Merci de Swege Maria de Swege azala ki chef à répétition za moi si ma chef à répétition na peso pe na mbote na ebiki o lande mission voilà. La faire question à Siliki na Metino Vera. Ba Siliki makaz pourquoi boye ko lo bana papa na biso boyete atake tolongwa bana na nga wana nde mutu ba yebisa nga papa ozoye ba makambo elekate nga papa na pesa ka réponse na koloba te ti lelo na loba te sikonde na loba te bazaka na kimia te
na baka na loba na donc basutuki mama oyo bamomona awa biso kasi na bana loba te na baki na koloba te parce que tona lenga la muki ngabiti te mape moto de peli na esuna makammo boye nakina biso. D'accord. Alors, président Sakala, merci pour l'éclaircissement. En tout cas, bandeko, au bossa la bablo, mon pour chawa ranking entre artistes et comédiens, pour éviter moi ça pena bien te. Net si mutu la Miss Guess au bobé tanga 12 na bato betanga 12 na nini. A jouera bien, a réalisera bien, a la suboga, bilambeze bile, a za suna mpo, a za les pliats, a za suna Zambe na ngai, tala makambazo. Eza ba tusu babeta bango 12 te. Tama ambazo. Ojo msusu, baba na bango te, faut abeta ingénieur de game ngo mama ele na maele bongwa cimetière 12. Ah, ya bisi bango bobetanga 12, c'est bocha 4, bocha 24. Quel est les plus mauvais souvenirs na monde ya art net na Angola pour na président Sakala, Christian Sakala? Bon, mauvais souvenir ngana koloba. Nanga été mais biologiquement na tia na biso en général na milliers d'artistes. OK, na milliers d'artistes de 1 au bazan en Angola. Un pena. Toza na amour té, toza qui té mamabé, toza na jalousie. Voilà. C'est pour cela et ça là qui peut évoluer té. Ce qui moi tolika na repé ça entre nous des artistes sauf par exemple que te comprendre que to uta kuna na Congo, to ya awa. Donc, comment ça, la théâtre, il y a des gens au bas, ça, la théâtre, le roi par l'accident. OK. Par exemple, mon roi, on a la dans un parachutaire, ça y est, artiste dans un artiste, était, comme artiste. OK. Mais quand on a un artiste, on a un artiste, comme Moubéa, chaque fin, on va foutre avec 100 000. C'est quoi ça, soit artiste? Tikango. OK. Mais ce que Bisso bat le roi, Bisso, ceux qui copient, n'a pas accepté. Mais il faut tout ça, lundi non qui répétition et puis ce espace si bani jeudi pe non qui répétition fait tout ce mauvais souvenir na ngai pe ya mabe na mona pa na biso ba artiste toza na biso na amour te to na biso na bon mon côté bolingo entre nous ezate OK so bolingo ezali toza batu mobe entre kilamba kias kazenga to ko sangana to ko meloko moko to na 1000 capacités ya kozwa chaîne moko boye na libanda ya mboka na RDC to le kanaka kuna mais au senti so to un nombre exemple plus ou moins 150 personnes 200 personnes to na capacité ya ko futa chaîne ata politaire ati fier biso moto ana mona biso poto le kebele parce que ce qui cause la pub moko ya ba projet na yo. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner? Il y a des artistes plus de 150 neurolobio on a ba futa espace membre pour ba les kaka artiste belé babimi hein na ninga ki ça on ezaka na partir ba YouTube. Pourquoi ne pas penser que ça ba chaîne loin d'être ba SCP lisa et puis Miss Girl télévision il faut on arriver pour na bongo sauf que ba tindika chaka le pas artiste ngoma boyo kaneza tino tsugolo ba awa. Alors pourquoi ne pas penser peut-être ya sala ya soutenir ka chaîne moko et puis bogo mpe ko bon de par exemple ko soutenir exemple le roi Miss Girl télévision to zalaka on na chaîne to bi ke poto to mola pe chaîne na biso et ça le roi référence le exemple boye ngana na chaîne nga Christian Sakala TV yekuna za chaîne na e nani TV nani TV ba tala ya nani ba tika ya nani ce qui que biso to comprendre que to na ngola ba mutu luka visibilité na makamna e alors so par exemple que to bito pour na chaîne exemple ningo pesi Miss Girl TV to bi que to pour na Miss Girl TV to chia ngwana c'est que ngansaka na rosala atana ko iko bwaka na chaîne nga mais chaîne principale na biso ezali Miss Girl TV voilà ye kuna pe groupe wana ya tata mwa mukolo ako ko sala mo eloko na ye ataka bwaka na chaîne na ye mais base ezali Miss Girl TV Miss Girl TV voilà ko sala ke moi vitesse mo be rozala muta kota te nala na émission ya biso pa Miss Girl TV funa ta ba théâtre kuna ezaka bien voilà mabete ça na ngo bien eza mabete eza bien ndeti mutu lokwa ngai na ko apprécier mais est-ce que ceux qui ngana ndimi l'autre est là ondima c'est ça les problèmes bablono c'est un bolami balé c'est-à-dire tous en a bien tous en a mabé on va comprendre alors ceux qui tobi on est ba mauvais souvenir c'est-à-dire baba elo ni na mabé oyo mona na mille artistes comédiens eza ko yinana bolingo eza te mutu za danger na ndenge na ye malgré ba ça be fort mo te pour évolution ya art alors siko ni no sepela nango qui danger pe yango to lo baka te ngande pe na vitesse na vitesse na vitesse siko oyo sepela nango ya bien et pas artiste comédien o bazaka na Angola o bazaka nango pe ya bien na mo courage mo boya courage mo bazala nango yolanda ba vie privée ba tout vous en prendre t'es là franchement dans ça clair bana mo ba courage o ya bien
te nga sikona mona ngo bien poso na bien za mabe ya sepela te donc eza ba courage moko nde na Congo oyo sepela nango et pas artiste comédien na sepela nango ba courage moko boy Yolanda ba vie merci na kopesa no mbote na supu wana pena za masanga depuis ba Congo c'est encourager az artiste mo to kindaka ba nemo be pas un président la de sobe entre biso mbale to mona ke ba sala biso mo ba 12 to zonga mo sima mais ndekwana asali mo base na yemo boye o sande place matanga ezali akei matango sibani idéologie na yemo donc ça idéologie wana c'est que ba petona nenga Congo mo mike kindaka azanzunzu eza nenga mabete nazalaka na ye mais est-ce que ça ba tumusu ba courage mo boye ya faux donc courage yo se pelana nango na milieu d'artistes comédiens pour baza courage ya ko baza na courage yolandela ndet ba via batu yolandela ba via batu ba courage wana eza malamu te ba courage wana o basala wana eza malamu te sala courage ya boulot par exemple nga nabike un artiste aza mutu mo lingaka visibilité artiste alingaka bima fona sala courage ezate bana batu bando banda e bango répétition ba répétera kaka jour nini ba osala ta gagyo ya pamba bana batu ba lembi le roi dojo ba roya bana bata basi ba physique ya makasi ba biloko ya makasi le bien so ba jour ni bana ba osala ta tournage faut pesa bana ta mwanzu ba mona ke toya po bana to futa bango te bango pe ba linga msala faut biso to motiver bango bazo atana mo visibilité ça bango visibilité ba biki biso ekokita sur le terrain et oyamba groupe la véracité mobimba isa kitoko bana ba sepela batali biso isa bien le lendemain nango pour moi film mo be salami ekepe na chaîne ya Miss Girl TV et ça les peka bien et il sous na chaîne ya Christian Sakala TV batupeka batali. D'accord, je profite déjà de cette occasion ndenge présent par lobby wana que maison GSM production, c'est-à-dire GSM Pro a offrir bino fungul ba porte na ye pona ba groupe nyonso ya Angola zo ba très bien ba groupe nyonso ya Angola présidence ko komi film na yo contacter Miss Girl TV et ça on va blo mo boka ya mike to faciliter production pour que to faire évoluer arna biso ya mboka tozo sala pina ba blo mo ya qualité to ye totali scénario to sololi et puis to ça ce programme ya tournage to diffuser bino pe ça les bien pour la visibilité pour la évolution ya arna biso. Si on est dans minute so na ndenge to solo libo na comprendre que on dirait mon sincérité mo bo na ebité si on a ndenge ya kazenga na ndenge ya kazenga au jour d'aujourd'hui ce qui président Sakala abia koma pena film na ye est-ce que na ndenge ya ba bon bactéries ya bien na ndenge ya kazenga abia ba participer na film na ye est-ce que ba artiste o to ni to tchana TV a ba rosa pe parmi au to ba non ba zapé bon ba jouera bien oyo reconnaître bien non ça va na film non mon so ngo raisonner moi projet non mo robo. Alors l'ingénieur Dege Ngoma ba il là maile ai nzambe il faut mesika Charlie Luboya sepilaka grand prêtre Charlie Luboya monsieur le docteur ya Patrick Mpeti toujours lelo to lo ba ke soki film mo robo au commis pena déjà pour bouler au convidé artiste au jouera bien nan il y a un écran aya mamba TV vidéo mogondo mon fait ya ça vient na jouera bien na ko comme peu film na ko bien ya jouer sauf que ngana za moins peu transparence to so la raté mais ya dit que c'est un président Christian Sakala après na dit c'est un président Mogondo donc c'est tout ou so la raté pour anim to zanu na kazenga kasi peut être temps na to zuité ne pesamité 5 ans déjà na mboko ta checker fara non nabi azali vie na kenda déjà une fois na répétition na e voilà na silisa kasiti na kenda une fois na répétition na tant na koti na koti na bimi comprend na mona dande ba répétaka donc na ko comment peut film na robinga ya jouer za mabete otalaka nde ba répétaka po bima ozota contacter bo sola na vie mo motendela bon contact na zona ngai te mais via yebi ke leader Christian Sakala yebi ngape na yebi mon vieux yo ndeni oyebi ke via yebi mais oye ba contact ozala ngote
akoyebanga te ndenge nini soki nayebi te olakisi ngai a na télévision ye nazomona ti mogondo chef mogondo ok ye yo nayebi ye bien nayebi bien mogondo très bien toleka Che Guevara mente sikolukilanga baproblème oyo vie nanga nazala naye na kazenga vie nanga peta ngole mokonzi ya kazenga sikoyo mpena nde yeyo président de président Métatron nani Marshal Mobutu alobaka kuku wenzo aza banga o mpena aza vie c'est un vie tozalaka na ye beaucoup de respect parce que ton na ye kazenga na ye okuta ye donc okuta ye etake nani président ya baartiste comédien wande nayebi te te wande nayebi te nayebi kaka ke Mobutu Marshal Mobutu c'est un président esili nayebi kaka aza président lokola nga président donc bozala bino bacollègue banini quoi nayebi ke aza président Mobutu tozalaka na ye okokalikile mpe na bafilme na yo eva jouaka ne déjà joua na filme na nga président Mobutu président Mobutu ajoua na filme na ngai ajoua docteur ajoua docteur na filme nasala filme mo boye Jamais sans elle wana pena premier film nasala Jamais sans elle président Mobutu azalaka invité na nga donc ajoua docteur donc asepesa makasi toza na bonne relation surtout kuta na kosalo c'est un papa ye pe a respecté nga ope mwana ngai alors ingénieur est-ce que ils ont la photo mususu alors ils appellent na président moko boye aza vraiment moi aza pena influent na ndenge ya kazenga kuna totia na so pe photo na été pour na éviter kaka yebi président Matoko Zolo président Matoko Zolo en tout cas très très fort ndenge ba kazenga et puis il pas président bomoko et puis par rapport au monde na jeune est-ce que vous calculez pe filmer non monde bon ndeti boye na pesa nano mon président Bambote Belé place azali na ndenga masasa ndenga kini président Loboko na pesa Bambote mon président Loboko président de l'association Bomoko na pesa Bambote depuis kini Bibi Masisa ma mère Bibi Masisa Bambote Belé na pesa nano Bambote comme ça nozonga na maman na ngai mauvais candiroi na ndenga Paris quoi ve la palin otindelenga de ko nga futela na futela pena la palin otindelenga de ko maki na futi da palin ba petit peu moi ça va mauvais candiroi depuis Paris ve ça la souba bien o la kenga mo bon na ndenga mai quoi to lo batu za télévision na pesa ka Bambote Mireille Mukiadi na bi président pasta Bambote opesa na yo président Sakala lelo pena na sepe na mo transparence wana ça dit wana pena besoin ba problème té na batu mais on to so na so ba pembe président Matoko Zolo Mado Bambote Belé président Matoko Zolo président Matoko Zolo président Matoko Zolo ro calquer pe film mo boye pour nini président Matoko Zolo a participé na ba casting na yo ba bon té même pas na osa eloko wana te kwani na osa eloko wana te na sango te kwani na sango kwani na sango te na sango te non mais quand jamais aucun jour mais président Bouba Zaliti na robinga président Bouba tata elongwe na c'est eloko wana te président Matoko peut-être président Fraîcheur la bostani masa na Fraîcheur président Matoko Zolo papa pété je rappelle danger président Kinzamvwete Bambote Belé sikozali mon président Kinzamvwete na bi ko bengisa ki ngai na film osala na roya na sama bien au sepela na bato belé osaki na ko benga ba ko sepesa ngai donc c'est un peu ça donc yepine écarté banini quoi t'es pas trop que écarté tozalaka na relation dans ce temps relation ezati na na hypocrite so les que boulot ka se sangi sibino siko na ndenge pena clair boulot sangi sibiso donc c'est ngana na zalate na raté ba millions te so ça parce que production na yo babi que non il faut payer ça paye président Matoko Zolo par rapport à G mutu wana na ko expliquer na otalisa eba indusa ndenge ezali voilà il s'appelle Tsakala l'artiste et comédien Christian Tsakala nous sommes avec lui sur ce plateau voilà nous arrivons déjà presque à la fin parce que TV za radio TV za ngonga ndenge l'ingénieur
Innocent Mafuta Moto Pamba en direct des États-Unis à l'Obarana, Patrick Kamundende à l'Obarana direct des États-Unis, TVza Radio T. Alors, président Sakalaba, projet Zani Nindet Nane Oyo pour na groupe et puis pour na Yomoko. Bon, merci beaucoup. Projet Zali, nous avons ça la biso d'Angolo bientôt là, tous espaces na Congo, na RDC. Ok. Dans ces temps, on attend autres alliés, les alliés tout ça là, préparation, il y a film, hein? Voilà. Donc, tida nazo bois que l'eau mozo leka déjà, faut na zasko, l'eau muso soit sika. Donc, on attend au pénon, on travailler en PV, en privé. Ok. On travaille en privé, na artiste, ba chef tout ça, bon, on a un groupe La Véracité. On travaille, tout lambi, tout chiwana, tout coach, on a un arca. Tout lambi, tout chiwana, tout coach, on a un arca. So, tout le monde que c'est bon, flasher mon corps, biso, tout fait un biso, tout talara, pas évidé, tout bois qui moussou, tout talara. Donc, merci Pena, Véroï. Ah, Véroï. Donc, on vient en Aïe, associé ma groupe cinéma La Véracité. Vraiment. Kandi. Kandi. Roy. Depuis Paris. Ah, merci beaucoup. Nous avons surtout ça la pour Nangaï. Nous avons bakisé la rara ebele. Balobi Elmara Soukama vitesse. Depuis Brésil. Nous avons ça m'a bien. Pour notre groupe La Véracité. Voilà. La patrona. Wana nenga kini. Projet Angwana. Tous la film. Donc, tous la espace na Congo. Espace na Congo. Donc, awa déjà toujours là maintenant na ba groupe o déjà les karana na ba chaîne na Congo awa oyo ka minute groupe ya nani oyo za pena moi pifo banini za jama TV président nani na yoka na bosa na kombo na ye aza moi masi bo mo mulai bo na biti so goza na ida kombo na ye na bosa na pena président je t'aime Kaninda. OK wana leader a pembe ça dit na 21h déjà la ba samedi awa lelo pena oleka ba mbote pene belé président si gozali parce que vous avez bisa ngai ya komela ngai na WhatsApp abi yo nazoka na kazinga bazo comprendre yo te OK mais ala tenga couronne mobu na lobala ngo très bien ala tenga couronne mobu na kazinga mais na lobala ngo te mais vie ngapi na zela yo président je t'aime so benga na ya moi 2 3 4 na longola donc à parier nani sous na yo kinon te président Sakala et ça biso bien et ça fait plaisir na biso gozano na awa biso moneto solo na biso beke nango bien. Alors, moi, nous tournons un sous-capot, tout télémana biso, tout pesa mo batumbo, tout ça, bon, bien. Di moutouna nga sukezana mona par rapport il y a avant et après. Nous avons un théâtre siko Nangola. Est-ce que moi évolution zali ou soit tireki les asuka makasi? Tireki les ali. Aloba qui ont avant, c'était maman des jalousies. Vraiment. Yango tozo ko évoluer te so totali kaka bané o ngana yaki. 2018. Toza ki nde mususu toza na moi mélancolique mobi mobo kani mobo ezalaki mais tokomi un temps tout le bagage matanga artiste et comédien. Ba artiste ba mona nati. To 27 ans. Donc c'est un peu ça. Ouais, en tout cas ça fait mal. Artiste beau à la pena na bolingo ça biso bien. Président Sakala, un grand merci à vous. Merci pour avoir répondu à l'invitation à biso. En tout cas vraiment artiste et comédien bolingo na po ça la bien pour une évolution pera ya art na biso. Alors en état que aux artistes non si ngapi na zoyi mo be formation net nécessaire aux arapé gaulois qui dit ya makila oyo défenseur a pas pervé faire egola ya mingi ya oloba ezate osala ki plan et yimo pena kokoba na biso grand prêtre Ranson alobi ki nde nazomona après ngai père na biso Jibem Piana tomoni faire egola donc 4e de na habité 5e pe na habité 6e pe na habité mais to sala ki o singa ka to sala merci bambote belé na papa Hervé bambote belé mauvais Mati de Gaulle bambote belé place aux alivuna to pesa ka makambo biso to memagion ya malembe malembe to en tout cas vérité faut l'Obamara Jésus de Nuance faire egola félicitations. Ya mwana pena ça na soni po et ça lit bien tout le monde en parle parce que papa va salement bien. Merci à l'intouchable Edo Muzamba bureau na pina fo simba bango kaka po en tout cas très très fort quoi. Intouchable Edo Muzamba grand frère propre ya parler na pesi mbote sigozali pe na pesi mbote na Iris Bubanga Iris Obama na moni bongo pe sourire en direct toujours Gichasa Patel Kamundende 3 fois carré le grand Gérard Mobala Mbinga Mobala Mwindu puissance Patel Kamundende
Hein, le directeur Dieu Bassé qui est patron voyou, Dieu Bassé qui est dollar papier mouchoir, on a pu sur mot directeur, donc on est toujours ensemble. Et il y a le PDG Igado, PDG Igado, il y a le boss Eric Mandala, docteur des ignorants. Avant que nous soyons moté, il faut topper son au téléma. On va question moi nous allons voir vrai ou faux. Il y a ma bête boy. Il y a ma bête. Et nga Christian Tsakala et moi na maman na biso. Moi na maman na biso. En tout cas, moi qui est tout ça sur mission qui toko. Et qui nous peut bien. Et qui bien. Bah tu vas séparer les salles vont peut bien. OK. Puis après na bana mon bazara ba chata. C'est au solo. Ba chata mon ba kélé les mecs. Au solo là. C'est au ba question ya ba vrai ou faux. Donc ils ont parti OP boss Jonathan Kuzumpongo. Puissance. Boss Jonathan Pongo passe là en haut. Na Charlie Luboya. Ya Kane. Azela on est parti au ya vrai ou faux. Alors président Tsakala. OK. Artiste et comédien. Vrai ou faux que na arna na mboka oyo. Vous avez proposition ba Kisito. Faux. Faux. Vrai ou faux, président Tsakala, l'artiste et comédien. Vous avez parmi les jeunes au babimala ba maman Mikolo. Faux. Na copie non. Réalité, na ba nové ça ta ba mbote na ngako. Après awa ndoki na ba mbote na yo. Vrai ou faux, président Tsakala na ndinga bakazenga wana. So pena na minute so bangsanga o bangsanga ba vrai non na ba faux ki ba na ça les règles kota vrai na oche faux na che faux kota faux nga che vrai mais to kendera na mais ça déjà vrai ou faux que na ninga bakazenga ba traiter ko impoli po budara ba mikolo. Faux. 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 Si au bateau bota la biso ne ba sepeli o répondre non bien. Ozo ba moti dikande ba ndoze l'émission quoi. Naiki na papier, boli bisanga, naiki na papier, diamant noir Poutou, bongotin, linga bongoti, diamant noir Poutou, maman wande reformi, ma femme, maman botilanga bana mi satu, OK, Gloria Tsakala, Christine Tsakala, Victor Tsakala, wana mona suka, Faida Mbala, Nyamatria, Bambote Bele, place aux Ali. C'est la Batista, là où que tu es, Bambote Bele, na Zongson Pandi Glodi Masoudi Central, Bambote Bele, si Kozali mon cher, na bi koza musika, ou pesa makamu, Bibi Masisa, mama Bibi Masisa, Bambote Bele, tara yo yamba nga kitoko, so pesi nga gazo, zo mona gazo ekokite, na so makaze toni, Bibi Masisa, Bambote Bele, na pesi susu, maman Mireille c'était un bagarre, bonne guérison, miamai okoma bien, nzamba sala grâce okoma pena kitoko, Kandiro Imovie depuis Paris, place aux Ali Bambote Bele, maître yang Baptiste, nazarana yo okataranga bien, petit nanga déplique, déplique Dior classique, yo pena petit nanga nazarana yo Bambote Bele quoi place aux Ali, donc groupe cinéma mobimba la véracité. Ba vrai chéri au bazarananga na ba vrai tonton au bazarananga binoto ba Mbote Bele américain et MD vous ebili ba chief vous ebili bo skizenga na pesi da groupe mobimba ba Mbote. Merci. Très bien. Malembe pour comprendre que a Arabiso. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance et surtout merci pour vous s'abonner chaque jour. En tout cas, on a plus de 20 personnes qui s'abonner déjà pour abonner ma caméra. Président Tsakala, en tout cas, plaisir, il y a trop. Merci, Nani Honoré Bisso. Merci beaucoup. Alors, na Miss Gay Télévision, tout ça, na GSM Pro. GSM Pro, Georges Chimba, Miss Gay Production. OK. Alors, tu produis puis film, et nous, tout le bawana. Sur le commis, bien, Bisso, tu réalises, on peut ça bien. Alors, on a déjà beaucoup de films réalisés. On avait voulu toper sur un beau plateau comme cadeau. Autant la paix, ceux qui ont les alliés, au long les sopé au bac ses alliés au bac ici. Merci. Pour faire ça, bisous sous mailler les royaumes années trop sales sous ça la. Merci beaucoup. Naïbé, non tala, non c'est plan nango. Mais c'est mon cas d'aïmonge, n'a pas non déjà. Danger. En tout cas, je vous prends en congé. Tokutani Mbalasima. Merci Nabino Bolanda Gibiso. Merci Nabatutu. Obrigado Angola. Yo digo isso. Muito obrigado pela força que você me deram. Já falei, nunca calarei a boca enquanto tem assunto para falar aqui
somos nós. À la prochaine. Ciao.